ngande ko na bino grâce nana matanga akufeli mama nana matanga naza mona liboso epa mama nanga likonza famille na poto naza kanga moko ama meza bitumbe lele meza bitumbe. Arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba liwa ya mama ya Grace Mbizi toza koyeba te akufi ya solo to akufi te. Ba mususu balobi akufi te azokosa pasenga mbongo. Ba mususu balobi akufi ya solo. Bandeko batali tokosola nanu likambo oyo eza koleka na toile parce que eza pe l'un des sujets d'actualité. On vous dit mbote bonjour. Vous êtes sur Boalwood TV, précisément dans Katazoba, la chronique Intello, et vous êtes avec la gourou du temple Eagle Women. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Eza lokola mbila etelaka partout, ça veut dire que ezoka mutu nyoso. Likambo ezoka kaka mutu. Likambo ya liwa oyo ezoka mutu nyoso. Lelo ezui ndeko na biso Grace Mbizi. La sexy oyo toyebi na ba réseaux sociaux na communauté toyebi ndenga azalaka ndenge atchaka munoko ndenga lobaka. Voilà, lelo akufeli mama. Ebandaki mama azosenga bambongo ba cotisation toyoki Karine Mokonzi apesi 500 €. Après koko mama mango akufi te akoseli mama akoseli liwa po asenga bambongo azwa mbongo. En tout cas lelo oyo version oyo nga na ye nango awa lelo eza ke en tout cas ndeko oyo pena aza éprouvé ya solo. Moi je suis ici sur Brazzaville na yoki kaka ndenge lisolo ezanga obeta mate surtout ya moto ayebani na ba niveau ya bato batiaka makelele na ba réseaux sociaux ezanga koyebana te toyoki kaka akufi pena akufi penza. Donc ndeko aza penza éprouvé. Alors bato ya bazomona nyoso ezalaka base o bapandi sango ki akoseli liwa ya mama ka po azwa mbongo. En tout cas nayebi te ata balingaka base yango ata balingaka mbongo kokosa ti liwa ya moto ya bota yo. Moi je pense que kokanisa ndenge wana c'est aller trop loin. C'est vraiment aller trop loin. Pona bandeko bakomisi yango pena ki akosi mama na ye akufi te akosi ka po asenga mbongo. Depuis tout ce temps azalaka awa akosa liwa ya mama te azwaka bambongo baya weli etoka azwaka bambongo batu minene awa toyokaka akosaka mama akufi te. Lelo mbongo yango ya ndenge nini Grace alingi azwa oyo akokosa mama akufi. Bandeko na biso ata kutu lokoso yango kanyote nini monta nini Grace Mbizi akomi nango posa oyo akokosa mama akufi po bapesi monta wana. En tout cas nayebi te tozalaka pe nanu bato ata réseaux sociaux yango ata ki influenceur ki tiktoker ki youtuber yango toyekola oyo nayebi te tina niveau oyo vraiment tina niveau ya koloba ke moto akufi ke mama ni akosi po azwa mbongo yango combien Grace Mbizi ya kolinga azwa na 2025 po akende ti kokosa mama akufi. Donc voilà, je pense que elle est vraiment éprouvée à solo pour na bato baza na ba doute soko sungaye aza pena éprouvée à solo. Kandinga banda osenga bambongo na réseaux sociaux soko zalaki na ba doute olingo sunga Grace Mbizi wana ba doute ki akufi to akufi te yeba ke mama na bango akufi. Donc soko sungaye benga ka ero mbangu tindela ka déjà moi eloko na ye parce que c'est vrai que aza éprouvé. Voilà, côté wana déjà de se mettre d'accord à koufeli mama. Alors, côté mosusu, to yana no côté mosusu o etali plutôt makambo matanga ngondenge ezoleka awa na Brazzaville et ainsi de suite. To mona ki azui salle na poto place bandeko bakoya kokabola mawa na ye e awa pe bazoluka place nini matanga ekozala.
ngana yoki kaka o to bazoluka place nini matanga kozala mama afutelaka place akofutela mukolo lupango alingi na ete matanga ezala na lupango na ye aza na ye bailleur yo locataire okufi sikoyo aboyini matanga ezala na lupango na ye tala kaka. Alors côté mosusu ekomi o bakende kolela ye epai ya bapapa famille côté ya bopapa ya Grace Mbizi balobi me wana eza mama aboti ye bakende kolele côté ya bapapa ndenge nini côté ya bapapa ekomi lokola côté ya famille lokola belle famille ya Mowei eske ezalaka libala eza susu te bana basi bakola makambo esila bakende kolela ye côté ya bapapa na cadre nini donc eza na sens te. Alors bazotuna sikoyo mama ya Grace Mbizi azalaki na lupangu te ye moko Grace Mbizi la sexy osali la sexy na poto ti osombeli mama ta mwa katikati na ye te mwa bula kati na ye esika oyo bakolelela ye omoni makambo ya bamapango ya famille oyo mapango ya famille fo ezalaka mapango ya famille fo ezalaka eza na bato mingi ya poto baya na baloyenge toteka lupango ya famille tokabola mbongo onga nazalaka nanga na poto nazalaka nanga na Kinshasa te nazo bénéficier nango te toteka yaya omoni importance ya mapango ya famille esika bakolelela yo somba esika bakolelela yo mukolo oyo oza lisusu te bayebi ke lupango ya famille na ye yango parce que ata boke kofutela bino nyonso oyo akefutela mwana bo oyo abima akenda kofutela mwana oyo abima akenda kofutela base ifo ezalaka lupango ya famille ezalaka base eza base mobimba okende kofutela kuna okufi mama lupango aboyi balelo na lupango na ye mambala moko matange oya na lupango ya famille okende wapi parce que matanga ndenge ezalaka wana ata baleli yango na terrain ata batia yango na salle mais base place bato bakoya kosukola place bakolamba pondu ezangaka te place bakolamba bakafe place oyo bato bakoya kopanzanela mutu mosusu atika ndako na ye banda une semaine ayaka na matanga aovanda na salle aovanda na terrain base ifo ezalaka toujours ke ndako yango oyo okokende na salle ozongi wana oye kosukola olemwa lipo olemwa pondu okiti lisu na salle okikolela toyebi toza ba africain toyebi ndenge bamatanga na biso esalamaka na Afrika système oyo ya kotekaka bamapango ya famille oyo botika nga nayebi bata poto mingi bauta poto baya Kinshasa kaka ye na projet seul projet ye nango kaka toteka lupango ya famille yo kenda na yo poto si omona clair kuna si obonga toyebaka pete poto yango soki ndenge nini yango makambo yango ekoma kuna oyeka na Kinshasa seul projet na yo toteka lupango ya famille bozomona bakaya ba Grace Mbizi siko place akolela mama eza te mama afutelaka sûrement afutelaka ye loyer mais base place bakolela yo de base eza te place bandeko no bakoya kolala wana pendant un mois bavandaka wana une semaine 2 semaines banda matanga ya avandaka wana parce que eza na bakoko mosusu na bamama mosusu bazaka bongo banda matanga ekoya atika na ndako ne akenda une semaine mobimba avandaka na se baliaka kuna balalaka kuna base ifo ezalaka e base wana eza lupango ya famille. Faites très attention à côté kaka lupango ya famille surtout so bwana nka moko. Très attention à côté ka mapango ya famille okozanga place bakolelela yo. Onga na poto bakundanga na poto bongo base place bakolelela ona Kinshasa Kinshasa bakolela te bakutana te. Ata bazui sale base ifo ezalaka. Base ndesika balamba nzunga ma famille ya pondu ya café bakabolela bato. Base sika bato basukolaka. Ozomona. En tout cas, faites très attention na makamba koteka ka mapango ya famille. Soko posa koteka lupango ya famille yeli yo kanisa kaka mokolo to kokufa to kokufela moto bakolele wapi. Kanisa ka eloko wana. Parce que yango nde makambo. Bo kanisa teke ba place bo futelaka wana mokolo koyinda mama lupango to papa lupango aozala d'accord na makambo balela yawa mutu moso mona bi pardon matanga eza ya famille nanga te ya bino baya kochila nga lindalala na porte te na bokendo lela e place mosusu siko kosuka ndeni lupango ya famille boteka boko futela ba immeuble
boko futela na bandako ba 3 chambres 4 chambres salon mais mukolo kufi matangi kozala wapi tokanisa mingi place wana bandeko. Alors Karine Mokonzi toki apesi $500 en tout cas na saluer acte wana parce que komona barando oyo elekaka na internet otali kutu barando wana te moninga kufeli ozwi 500 balles otindi. En tout cas côté humanisme pena olakisi yango Karine alakisi pena kaza na côté moko humanisme penza esali parce que barando wana pe oyo ezalaka pe na ba internet wana moko boye soki pe ezalaka ya solo soki pe ya lokuta mosusu ezalaka fabriqué misusu ezalaka ya solo to comprendaka pe te mais au moins kosala acte wana déjà geste wana déjà eza monene ezala rando solo ezala rando lokuta geste wana ka eza monene parce que nakosa bino te oyebi na bakishasa awa tokoma na problème moko mboka ekoma tellement na pasi yaya soko moni mutu na Kishasa akabeli ata $50 hey chai na mabondeli ozomona chai na mabondeli soki mutu na Kishasa akabeli ata $50 oyo nga nazaka na anecdote moko témoignage moko boye premier voyage na ngai ya Abidjan. Voyage wana ya Abidjan na salango na ba difficulté pourquoi parce que à l'époque moi besi ezalaki ebika nde ezalaka boti kosilisa contrat bovandi sikoyo ekomi sikoyo mwana na mwana bendana yale wa wenge panzani ka ndenge wera ase retrouvaka tango wenge panzani ndenge na époque wana ase retrouvaka tango wenge kabwani place tozalaki ko travailler na ba master wenge kabwani na tikala ekoma siko mwana mwana yebela ngasko periode wana kina na mwa besi omona eko sala siko ke bu parlement du rire il faut na kende kuna po esalaka mwa bien luka siko mbongo voyage po bango bazalaka ba ofuto nyonso wana mais yo non faut banda ko dépenser tu vas dépenser tu vas tout payer toi-même tango okoma kuna au prester nde siko bango bafuti yo c'est comme ça nde ba fonctionnaka siko luka mbongo oyo na ko banda ba démarche ya voyage po na kende parlement po bango so na komi kuna bazongiselanga yaya na yebisa yo na Kishasa soko moni muta kabeli ata $50 sans rien sans arrière-pensée azuka 50 apesio soit mela sucré soit anniversaire soit pambaka boy soit oleleli na na mpiaka ateli boko na poche bimisi 50 apesio tchaye na prière difficulté oyo nazwa pona mona muta ko peso ata kamar. En tout cas na pesi merci na ndeko oyo aida kanga à l'époque oyo a participaka ta na muke na ye oyo azalaka nango place aza komiyeba na otanga kombo na ete me komiyeba na pesi ye merci ndeko wana ya nde jour na kompona ki Kishasa ekoma pasi na kompona yango jour wana ozomona bina na mbongo ya kodefa avec intérêt me moto akopesa ngo te simba te lokoyo so na ye nazongisi mutu azokoka kopesa yo mbongo wana te bambongo ya mike kaka ba 100 ba 250 nayebisa bino la Boalwood family na kemba na beta mutu ti nzambe alalaka te na lukaka solution na ndenge na sala voyage wana nde na sala voyage wana ya Abidjan vous comprendre. Donc, tant on a que Karine Mokonzi a payé $500 et pas grâce Mbizi. En tout cas, na évidemment que grâce Mbizi a sengi ba merci. Et puis à côté on a prière. Nga sous on a baki si on a prière maman. Parce que na yebi difficulté ya moto longola mbongo na poche pesa yo. D'accord, na profiter ko senga sous merci na papa na ngai Anto Montiala. Na France na pesi merci papa na ngai tala
50 kako ya pamba na kisasa wa poza moto bimsa on a pocha pesio quel que soit likambo yaya kande na lobie tchaye na prière yango moina longola batapoto batapoto bazalaka na landaka be mission na yo en tout cas ça la mission bien na participer ata na moi crédit au melata moi secret batapoto batindelaka biso bakoda wa famille te connaissance kaka toyebani te bana quartier te d'accord eloko te kaka na YouTube ka weta musu pe longini omona ngo te asepeli kaka na émission boye akotisi mwa eloko na western ozwi yaya en tout cas batapoto na kopesa bino bao tout basala bongo basalaka bongo même na ba chroniqueur mosusu en tout cas nzamba pambola bino nazoloba boye si en connaissance de cause yaya balobaka na vie soko okutani te oyeba te il faut vivre au mona pour comprendre tu vois na vie faut vivre makambo mona makambo okutana na ba circonstances pour comprendre yango moni fali aloba moto apiaka ye $20 na époque ya talent latin nawe ya kopesa ye $2000 lelo époque ya talent latin eleki il n'avait pas tort yaya il faut vivre en haut pour comprendre makambo na oloba pour comprendre il faut vivre so vivre te banomonaka normal banomonaka makambo normal apesi ya eza normal akabele $100 normal pour vivre te yaya vivre ngo pour yeba ke so muta bimisa ta 50 na ina porte-monnaie apesi yo en tout cas faut tirer na prière mboka ekota tellement nzala mboka ekota tellement parce que batu bakabaka lisusu te yaya tu peux t'imaginer même auprès des tiens batu ya yo pene bike ba o batu nanga so na ke beta porte en tout cas obima mais bimite yaya tala tika makam na oloba na yebi toloba pamba te na sentiment te na yebi makam na oloba ba oya yo pena otali pena ke oya yo na kuna so na frappé ya sûr ok bena boy do e bimite tala Karine Mokonzi soki ya solo pesi 500 wana po bino bata internet bokala bata ba G fort boza bata ba G ya minene mais soki vraiment pesi 500 € wana na grâce mbizi Karine nzamba baksela yo yaya kaka na kisasa awa kufela po moto kisasa ya aelio monta wana Karine apesi ye nebi te fo zala nani pa na yo ozomona monta wana Karine apesi grâce mbizi na kisasa awa kio na kufeli mama na kufeli papa muto abimisa monta wana na kisasa awa peso en tout cas soit yo na ye nebi te fo bozala na ba lien nini po peso monta wana na kisasa awa to na Braza to baka na Afrique pona Kinshasa na Braza ndenge moko ozomona yaya pasi ekota likolo ya pasi tobakisa manque ya confiance omona kandi na pesa ye eska ozongisa wana so pona kodefa mususu amona na pesa ye ka boye asali eloko te aswani te abundi te na pesa ka boye mususu pe volonté eza me makoki eza te tala Afrique ya na pasi bomona yango bongo te o comprendre so moni bana mai bazoluka nzela ba désert mai po bakata mikili Afrique eza na pasi na kosote donc pona ko clôturer na côté wana ya Karine Mokonzi en tout cas maman de la Chine soki vraiment pesi monta wana epa ndeko na yo na ebite so grâce mbizi ya ozongiselaka o nini en tout cas na saluer pena acte wana makasi na yebi difficulté ya mbongo comprendre nga na kufela père awa na mona monta wana te epa mutu
Comprendre? Même na se ya montant wana. Comprendre? Je pense que na mutu moko asunga ngai na niveau des États-Unis. En tout cas, na pesi epe lisu merci. Je crois que na bosani te ezalaki mama Bibiche Umu. Wana sko mama mopanzi ya bagolwa tokabwana na biso na ndenge ya YouTube na ndenge musala mais reconnaissance eloko na bosana yango te. Comprendre? Malgré ça nango ya kalasi eumela nango eleka nango mais napesi mama wana merci. Nakufela père yaya monta wana Karina bimisi na mona yango te pa ya mutu. Ki o kufeli père tala mo enveloppe yango yo tala mo eloko yango. Yaya. Oh. Naebisi yo mon désir réchauffé. Mon désir réchauffé. Sans blague. Mukili obela fali baka mukili trop matata. Mukili kota matata. Afrique ekota matata ya osakana te. Yango moni tinga pena na koma pena na kanda ya koluka mbongo. Eza babiloko wana eza na kati. Koma pena na kanda ya koluka mbongo. Jo na kompona pena ke tinde ngotambola ano boy. Oza no ga yo moko. Soki moto komona na sungi yo amonani. Me yeba d'abord ke tango likambo ezokoya wana no yo moko kaka. Ozaka yo moko face à likambo na yo. Donc bref, voilà. En tout cas, grâce Mbizi vraiment réellement éprouvé. Alors, nebi kazana batu na bango na bapoto kuna ba pesa ye maboko ba osunga me makambango ezalaka compliqué. Au moins le roi jour na ozwa likambo batu o ba koya au moins jour ngo ba ya peti. Yawa ba kanzambe ka muninga malamu. Makambango aka compliqué au moins oza na batu me jour likambo batu ba mona na te. Au moins oza na batu te me jour likambo ba inconnu mo ba bimi ba sali cagnotte on se retrouver pe. Vie eza bizarre. Donc vie vraiment eza bizarre, vie eza mathématique te ngalo wana kana batu nanga mokole koyinda batu wana ba ozala. Jour koyinda ta musu ba ozala te. Ba inconnu nde musu ba omona na jour ango. Pona minute ta grâce Mbizi ye moko na ndimite kandima eke un jour Karine Mokonza kopesa ki montant wana na matanga. Ta musu ba tukutu ba lia na grâce ba mela na ye balata na peut-être bilamba ba pesi na montant wana te. Mais moto ba sona na internet yende moto abimiseli montant wana. Vie eza compliqué. Comprendre? Donc voilà. Alors tozongi na famille ya grâce Mbizi ya wana braza matanga izoluka place kolelama. Mama futelaka epa ya babokilo kosimba te bakolela ye wapi. Na minute déjà to bidaka lupango wa famille ezate poso ke ezalaki nde déjà kutu ya ko réfléchir te mbala moko il faut déjà matanga ezala na lupango wa famille. Combien d'années ndeko na biso asali na poto ye moko mwana liboso na poto azalaka ye moko sûrement abengisa mutu te et il faut maintenant aya ko faire face na matanga ya mama na bango. Poto yango yo yaya. Oui poto yango yo. Ya wana ngata wana yoki lisolo yo na braza wana bime. Ba poto yango to kindaka na ebite. Mundela kanga jeti na suka. En tout cas na ebite. Terrain oyo ya pamba. Matala ne ebele na ba réseaux sociaux. Koganga na te na ba réseau. Nalati Gucci. Nalati Versace. Nalati video nini to mona te. Video nini to mona te ya elamba nde elamba. Nalati griffe boye. Nalati boye. Pendant ce temps, maman locataire na Kinshasa, terrain ezati. Bandeko na biso ya poto. Poto yango yo. O Joana na TikTok mikolo na olele mabe. Jo moko na TikTok azobaka, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Bo wane bo manga mabe. Voilà na vidéo yango, to tiango to kana vidéo yango, o Joana lobaka, je vais aller en Europe. Je vais venir en Europe, je vais venir en Europe. Quand t'es pays, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe.
Quand je vais arriver en Europe, là, tu arrives même là. La vie est monotone, la monotonie. Maison, boulot, maison, manger, dormir, boulot, maison, manger, dormir. Je vais venir en Europe. Je vais venir en Europe. Je vais venir en Europe. Quand on était pays, je vais aller en Europe. Je vais aller en Europe. Quand je vais arriver en Europe, là. Je vais aller en Europe. Je vais venir en Europe. Quand on était au pays, on se croit bête à ma solo ya bazaï na pays ndi bazaï kani la poto. Donc voilà, vidéo on a je vais venir en Europe. Et tout ça juste pour introduire biso. Na eloko moko na ina loba sikoyo. Moni poto oyo tokendaka oyo na ebite. Mutu amutaka na vision na ye ya poto. Mususu o poto ebeba. Boya te poto ebeba eloko ezaka su te poto ekufa. Misusu bakoya ba o bazokosa bino boya poto eza bien boya. Donc on ne sait plus qui écouter. Mutu na mutamona poto na vision na ye. Poto eza bien boya. Boteka lupango boya mikolo nazoka on na TikTok. Boteka lupango boya poto eza bien. Mususu pe poto ekufa ebeba boya te bofa na bio na Afrique. Ba mususu ba lobby on na Afrique so déjà gagnera $1000 na par mois. Ko bomano nzoto pona poto te vanda na yo déjà oza bien. Ba mususu pe ba lobby te na ba Afrique wana atozwaka $10,000 na salaire yo ya fo ya ka poto po poto eza ka danger. Awa ba soins médicaux ba makambe belebele nini tozoyoka te de part et d'autre muta na vision na ya poto o bazomona bien kuna ezaki kuna ezaka bien kaka mutu so mona zofutela ka chambre azwaka moi $2000 na ye na fin du mois $2000 na ye afuti ndako €700 afuti gaz afuti courant afuti boy afuti ba assurance afuti ba nini atikala ka na 2000 soki €200 so €300 na maboko mais amona niza na okabie amona niza na okabie ke mutu azwaka mwa 1000 awa afutaka mwa ndako ne ya 300 afuti mwa ba charge na ye a épargner mwa 500 to 600 to 700 na ye amona izaka bien te yo fo mona ka poto kaka. Donc voilà, muta na vision na ye ya poto mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la vie est à partout. Place nyoso moni bongeli yo yango wana oyo lingi quoi parce que ngana monaka koza na poto to koza na Afrique eza choix ya nini eza choix oyo esika oyo muta ponia kemba parce que ba kemba na poto baza o ba kemba na Afrique baza mais muso aponia kemba na ye na poto muso a préféré akembela na ye na Afrique. Comprendre? Donc eza choix ya mutu. Oponi place nini yo ko souffrir. Oponi terrain oyo continent oyo ko souffrir nango. A préféré souffrir na ye ya poto que souffrir ya Kinshasa. Ko souffrir ya Kinshasa sikoyo balala libanda te mais na poto mona mutu akenda osala mais alala libanda. Elo ekamsanga na poto na Afrika toza pauvre ndenge nini. Mutalala libanda na Afrika ya mutaliboma. Bata maboma ndi balala libanda. Mais na poto mona mutu normal mais wala libanda. Elo ekamsanga na poto yango wana. Donc voilà, mutu muso aponia souffrir na ye kuna kia souffrir awa. Muso aponia souffrir ne awa kia kende ko souffrir na mboka wa yebi mutu te et ainsi de suite. Voilà. Là n'est pas le débat. Tozongi na makamba grâce mbizi. Na habité combien d'années à sali na poto mais ata terrain oyo. Osombela mama na yo mwa katikati ya lupango esika bakolela ye ezate. Poto ango tozoyeba te. To continuer ka kokumisa ngo, to continuer ka koya parce que zana ba mususu soki akei. En tout cas, akomi ko pesa bino motema moko ndenge boteka nyonso bwana ngo na Afrique kuna. Boya kaka kotoyo. Boteka nyonso kuna boya kaka kotoyo. Kotoyo eza ka danger. Eza danger to boyite. Mais tozotala pe ba oyo bakenda. Oyo mingi pe. Trop de matalana na ba réseau. Trop de makambu na ba réseau. Mais oya awa boye na terrain ya pamba ya mama.
ezate ekomi onga mwana liboso na famille na kufeli mama bosunganga oui kosunga basungaka kaka me omoni mutu oyo aza na mutu aza pena na makoki ya makoki ata akozela aide moko na ndenge akosenga penza te tu sens que eloko eza te omoni tomona pe bato bakufela pe awa tomona bamatanga awa osanti ke mutu akufeli bato bakosunga na bango ye me azolela pena te alors que so totali pena Grâce Mbizi ndeko na biso tosentir pena ke makambo ezali penza donc awa place olela mère ekomi ya koluka 10 ans na poto soki 5 ans na poto so combien d'années yango na poto bolakisa biso ka bilamba bolati ba versas ba griffe mère awa kolela ye place ekomi ya koluka alors que na bampasa kaka bampasa bazala kutu na Braza et puis Grâce Mbizi yo zaka Braza villoise nde nini o s'infiltre na communauté na biso kinoise na poto ndoko zaka Braza villoise oya okota o s'infiltre na communauté na biso kofinga ba musicien kosala ba trouble na communauté na biso communauté na bino kuna ezalaka te na kamwande mwana mwasi yango aya s'infiltre na ye na communauté na biso donc Grâce Mbizi akota na ye na communauté na biso alors que bato na bino eza baroga baya wili etoka banani mais bon ekufeli te bato na o na bike bave na o baotya oka apoi okunda no mère na calme me makambo poto oyo tokenda poto me tokenda yango na mayele bandeko tokende poto me tokenda yango na mayele po makambo sikoyo oye ba vraie réalité ba vie ya bato ebimaka na moment oyo mère akufi père akufi nde yebanaka sikoyo ke akaneloko te akaneloko eyebana na ba moment oyo yo bombaki no basekele tomona ko ozolata ba Gucci otya mbanga na ba réseaux sociaux sikoyo tango mère akufi nde toyeba ke lupango eza te makambo ekomi compliqué bamobola teti na Londres poto na poto mikiliste ekomaka o père akufi mère akufi boye lupango ezalaka te ata terrain eza te bakomi koluka place ya kolela ye bino bato bobetelaka poto tolo bozomona il y a pas longtemps Grâce Mbizi auti kolakisa biso ndako moko awa asombi soki ndako na poto soki appartement soki nini ako mikolo ekomaka asombi appartement na poto nasombi appartement Grâce Mbizi auti kolakisa biso ndako moko ya kitoko awa tango baswani na Karine lelo place ya kolela mama eza te bokenda poto kala bosali ba kombo bosali ba YouTube bosali ba TikTok bosali nyonso nini bosali te na poto to bakisana kindumba sikoyo nini mama azangi lupango nini sikoyo Grâce Mbizi nini bosali te na bapoto wana lelo mama place kolele eza te eza nini science fiction ezalaka nini dessin animé to nini to bengango nini communauté congolaise na habité toza batente toza batente bokolakisa biso babiloko ezongela biloko ngeli bandako babiju bachenete banini bilai baappartement mituka bokolakisa biso tout na suka filme oyo kaka terrain eza te oyo place kolela mama eza te oyo nini eza te bokola ko communauté congolaise. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi.